Mbote na bino nyonso bana ya Congo ba meseni kolanda ngai Pati la Belle kat na www.masoloyasika.com. Lelo tozali bongo le 1er juillet 2018. Bande kolanga na ekotalisa bino discours oyo Kabila asilaki kosala pona journée ya indépendance ya Congo Kinshasa. Donc discours wana bande kolanga sok totali yango tolandeli yango toyoki yango malamu discours wana ezali na makambo moko ya malonga te. Donc Kabila alobi makambo moko ya malonga te na oyo etali le 30 juin. Église catholique na ba américain bazelaki discours wana. Bazelaki yango ete Kabila atalisa bango ete le 23 décembre 2018 a co-participé na ba élection. Donc a commis kendele déjà avant pour être Congo etika la kosala ba élection na bango moko. Kasi malheureusement Kabila a sali discours na yo wana pour indépendance alobeli likambu yango te. Na discours oyo ya Kabila sili kosala pona indépendance. Nga na retenir nini? Na sili ko retenir ete Kabila akomi kobanga. Akomi kobanga pourquoi? Parce que na discours na ye wana. Eloko atalisi na mokili mobimba ete azozwa ba pression. Oyo ezouta nzinga na libanda ya mboka na oyo etali RDC. Yango na lobi ete Kabila aza kobanga, akomi kobanga. Tope avandaka na kobanga, kasi lelo nde alakisi kobanga wana oyo azalaka na yango. Aza kobanga surtout Angola. Po ayokaka Angola na sango. Ete Angola basakanaka na yango te. Angola eza mboka moko soki lelo ezui décision ya ko attaquer Kabila. Akosala lisusu baje o azo sala lelo te. Po amona ki yango tangu papa na ye bengana ki ba Rwandais. Ba Angolais ba kotelaka papa na ye. Ba Angolais ba bengana ba Rwandais, ba Angolais ba mataka même ti ba koma pembeni ya Rwanda. Amona ka force wana. Alors azako banga ete makambo wana e bandela lisusu, donc e répéter lisusu mikolo oyo. Pour lelo bande konanga soki Angola alobi ete a soutenir peuple congolais. Ba manœuvre nyonso oyo Kabila za kosala ekosila. Ekosila na minute mukie a soutenir biso na ndenge ya solo. Ba manœuvre oyo Kabila zo sala ekosila. Donc na yango basili kotali sabiso ete défilé le 30 juin ezalaki annulé, donc défilé et salamité. Défilé wana salamité pourquoi? Pour te fallait défiler et salama. Pour te baza ko fêter indépendance. Et baza ko fêter indépendance na bino bamboka ni surtout. Il faut défiler et salam. Alors défilé na Congo banilé yango. Banilaki yango plutôt. Banilaki yango pourquoi? Parce que balobi était zinga ya Kabila. Zinga ya Kabila. Ba soupçonner quelques bagarres de républicains. Ba soda o ba sivera Kabila po bango nyoso baza ba katange na ba katange. Alors soupçon moko bimi na kati ba soupçonner bango ke non. Bazana plan moko ya kosala contre Kabila. Pourquoi? Parce que Kabila azo memande kona bango Moïse Katumbi likolo. Donc azo tei mutu likolo trop. Yango bango ba sepelite, lokolo ba sepela kite. Alors plan soupçon bimi na kati. Yango tina banile défilé wana. Banile yango pepa mbate parce que batali ete pression oyo. Bamboka zinga eza ko sala
contre la RDC. Donc, ils ont toujours na danger ce qui défile wana esalami. Ba pesi exemple oyo ya attentat oyo lekaki na kati ya Zimbabwe, ba pesi lisusu exemple ya Éthiopie. Donc eloko biso to retenir na kati nyonso tu wana eza kobanga mutu esali ete le 30 juin oyo défilé esalama te pe discours oyo Kabila sili koloba alobi eloko moko ya malonga te na kati. Alakisi biso nde kobanga na ye. Alakisi biso sentiment na ye donc ya kobanga. Kabila bandeko nanga azokanisa ke akovanda na pouvoir wana libela. Kabila azokanisa ke akovanda na pouvoir wana libela lokola soi-disant bakatange baza bandeko na ye bazo surveiller bazo batela ye bakatange oyo bazwaka ye lokola rwandais oyo bayebi secret na ye ya ki rwandais na ye baye na ye na pouvoir balakisi na peuple congolais kaza congolais po bango moko baza koloba ete Kabila ba rwandais. Alors lokola Kabila za Rwanda komi rwandais lelo balingi baya ba memela biso Katumbi katange mususu soi-disant aya a diriger Congo. Bomoni bandeko bisika tolobaka ete bakatange bateka mboka na biso. Bakatange bateka Congo et pas ba Rwandais pas ba paya. Alors soki to lobi to komi batu mabe. Mais Kabila kanisa te ke akovanda na pouvoir wana libela. Non. Tongo moko kotanela ye kozala tongo ya mabe. E kozala événement moko ya munene. Oyo batu bako sepela. E kozala événement moko ya kokamwa. E kozala kaka na tongo moko. To bosani ba président mingi te ba président belé. Baliaka basakana na peuple, banyokolaka peuple, bamonaka peuple mutu pamba, esprit africain, esprit ya moindo, moto mwindo. Ba président wana basuka wapi. Tomona Samuel Edo. Liwana yezalaki liwa ya somo. Soni na miso ya batu. Président ya Roumanie Ceausescu ndenga kufa ndenga kufela ya kotika la sekote. Tomoni na Mobutu basalaki batu ya lolendo, batu ya fier. Lelo basuka wapi. Ezalaki kaka na mukolo moko. Mukolo kaka moko o bango bayebaki te mukolo moko. Mala moko makamu nyonso esili. Ole pesi la ndenge ya malunga mais esili na ndenge moko ya soni. Ya soni. Donc Kabila apata patate. Apata patate akokende. Mais nga na ko préférer akende ye moko te. Akende ye le bandeko na ye nyonso bazonga. Bazonga na mboka na bango na Rwanda soki peto bakozo occasion kozonga te peuple congolais azwa bango en charge. Le 30 juin ezalaka mukolo oyo ezalaka mukolo oyo biso tozo indépendance. Malgré l'indépendance yango tozo yango vraiment te mais na ba papier tozo na indépendance. Alors Congolais nyonso asepelaka mukolo yango. Congolais nyonso mukolo indépendance on attend tozoka yango asepelaka ba mama na biso basepela ba koko na biso basepelaka. Mais lelo Kabila azoya koloba na o etali indépendance. Bisika uta to yebite. Makambu ya Congo a yebite. Kabila koma kolobela même mama kipa vita. Akoma kolobela Simo Kimbangu, akoma kolobela ba indépendance na biso, akoma koloba makambu ya Congo. Banani baza kopesa e force wana soki kaka ba Congolais te.
bino moko boteki mboka na bino boluka musika te boluka bapaya te Congolais ye moko ateki Congo na ye boluka na bino musika te preuve bandeko na ngai ba américain bauti kotalisa biso bauti koloba na biso ete bauti kotalisa Kabila ete Kabila soki lelo oyo alongwe na ye na malembe nyonso ba Congolais bakokomisa ye héros botala siko niveau oyo ba américain bakaniseli biso ba Congolais muto abomi bino muto a massacré bino muto a violé bandeko na bino muto asali mabe ayibi asali mabe na kati na Congo. Alors mutu ya bongo po alongwe aboyi ko participer na ba élection 2018. Alors mutu ya bongo botia héros botala siko niveau bazokanisa ya biso eza kaka niveau oyo bauti ko inaugurer place ya Lumumba le 30 juin ba inaugurer place ya Lumumba na Belgique na Bruxelles ba Belge batu ba bomande kona bino ba Belge batu ba so Lumumba memeti na Katanga kuna bakenda ko boma na Lubumbashi mutu nyoso yebi histoire wana. Alors même bango moko ba bomi ba zeli mikolo eleki ebele baye kozwa kaka mutu bango moko ba bomaka balobi tala peuple aza peuple moko a réfléchisaka na ete tika to salela mutu oyo biso moko to boma o to monisaka place pasi po ba boma batu ebele oyo kaka basengaka indépendance wana babanda malembe ba papa na biso tout bakenda. Alors batu ya bongo baye ko inaugurer place ya Lumumba ba Congolais abeteli bango maboko Congolais asepeli abeteli bango maboko ezalaka te bandeko na ngai eza makambo ya soni. Il faut toyebaka koboya makambo faut toyebaka koloba vérité eza makambo ya soni wana eza kosakana na peuple congolais baza kosakana na biso yango ba américain bauti kotalisa Kabila ete longwana na malembe ba Congolais bakotiao héros yango tozozela esalama na Congo mutu awa bomi bino asali bino mabe belé bokotia héros pour Congolais za na peuple ya bongo eza pasi pe mawa eza place pe mawa ndeko na ngai yango zaki sujet on alobaki ete Nathalie Sabino pona mokona lelo na oyo etali discours ya Kabila pona indépendance ya RDC na kolobela sujet mususu o na lingi na lobela ezali na kobeta yango na kolobela yango mona mukuse kaka oyo etali ba réfugiés congolais oyo ba vandi na kati na Rwanda. Donc baza kotalisa biso ete na kati na Rwanda eza ba réfugiés congolais réfugiés wana bandeko na ngai bazo vivre na vie moko catastrophique. Donc esengeli na biso bato o tolobela mboka esengeli na biso bato tozali banda ya mboka total la situation wana eza na ba Congolais baza kokufa facilement là-bas eza na ba Congolais o baza na kolia malamu te et pourtant baza ba réfugiés et pourtant bandimaki koyamba bango tango pays mboka na bino ezui droit ya koyamba ba réfugiés. Il faut s'attendre na kozwa soin ba réfugiés wana. Alors ceux qui soin ba réfugiés wana ezalité donc ekozala na tina te ba réfugiés baza na kati na mboka na kati na Rwanda. Donc Congolais aza ko souffrir na kati na Rwanda parce que akendaki ko senga ngunda. Pourquoi kende ko senga ngunda parce que ba M23 donc ba Rwandais o baki ko bengala bango ko bundisa bango na kati na Kivu ba bundaki na armée congolaise. Alors yango etindaki ba Congolais population ekima. Tant population ekimi ba mususu bakima ki ba Tanzanie ba mususu bakenda ba mboka mususu ya pembeni wana. Alors ba mususu pe bakoti na kati na Rwanda. Alors bato oyo bino moko bokimi na kati na Rwanda na kati na Kivu bokeli susu na kati na mboka na bango boke ko vanda. Est-ce que baza ko éliminer bango malembe te?
po soki bakufi na nzala eza mpe kaka mabe. Alors situation ne faut totala yango po peuple wana koki mpe kozonga na ye na kati na Kivu. Place oyo bango bazalaki bamboka na bango bandako na bango oyo bango bandaka kovanda na kati na Kivu, banani ba remplacer kuna po azotalisa biso oyo baza na kati ya Rwanda seulement baza plus de 100,000. Donc ba place oyo bango bandaka kovanda na kati na Kivu banani bazwi yango etikali na maboko banani ba Congolais bofungula misu, bofungula misu, bofungula misu tant tolobaka ete baza ko benga na ba Congolais po ete bango ba envahir place na bango ba envahir bamboka na biso wana ba remplacer yango na batu mususu Congolais. Ozo fungula misu te, fungola misu oyo ndeza ba situation ya kolobela, oyo ndeza ba situation ya kotelemela ya kosala ba marche le 30 juin ezala ngo na tina te pour to marcher déjà to marcher déjà awa eloko moko pesa la mate mundele sa signer papier indépendance pour na ko changer ba makambo na surtout il faut soulèvement ya peuple ezala soulèvement nzoto pe soulèvement spirituel ya onde tina place to ya ko zo indépendance ya solo mais to ko zo yango la marche facile goûter non total la situation ya bandeko na biso oyo bazali kuna ngo bandeko lisona yaki nango pona mukona lelo vraiment bozala toujours branché. Merci na ndenge bosili kolanda ngai to mona ni bongo mbala ya sima. Au revoir.